na poto po bakimaki 1960 bangondo bakoti kokima na poto tabule na jano bomé ba papa leki ya Franco ba yeko bengana ba Franco na batebele ba yebiete adolenga na wendo kolosoy ba visionnaire ya musique ya RDC Mobimba. Si on est là, merci encore une fois encore à tous les fidèles internautes de la 3W Congo Suisse TV.com, de lui-même les boss de tous les temps. Donc merci premièrement à Maître John de Switzerland, Motema, Mère Misha toujours na Suisse. En tout cas merci à nos partenaires Capital aussi à la Lola, Gelor Mandana full boss na Normandie, Papa Nanina, donc la fille à Papa. Un grand merci surtout à mon vieux de tous les temps, Babi full boss double océan, Vincent Gomez, Yamertina Gomez. Un grand merci à Madova les coachs na Ojaï na wana Motema Jackie Junior Sueyo, Papa Suena Suède, dans bon séjour en Chine, on est là. Nous sommes venus voir celui qu'on appelle Konistar. Aza Moko, surtout ambassadeur Yangiri Ngoto. On est là, donc l'autre dans le village Ngoto Yangoyo. En tout cas, qui a la photo Tambola. Vous allez voir comment est-ce que Bana Ngoto, vous allez voir comment est-ce que l'organisation Ngoto Salamaka, avec celui qu'on appelle de tous les temps, Konistar Maving, on est là. Awa, dans le pan au Mauboye. Donc, Bana Tuyangoto. De village Ngoto. Et bon, mon aram d'autres loin d'ailleurs. Place comme les athées dans ce village Ngoto, identité à Banangoto. Pessiga mode des avenues. Ma question. Et puis il y a deux costumes dont on est là. Nous allons entrer. Donc, ils ont colsé ça. Oh, Konistar Mavinga. Oui. Boni. Ouais, qui a la gestion qui a là, on peut entrer donc directement. Vous voyez comment est-ce que village Ngotoyali, tout ce côté on a Konistar donc mon Moka Angola, mon alona ambassadeur, Yabana tu Angoto. Boni non papa. Très bien, toujours tranquille. Et puis cette stratégie à copier résidence moro à Boui, au Boui no locataire bavanda, au Boulé ga sous-estimé ba ya tout, Yangoto peut-être ba comment essayer banité, au PC ba place résidence YouTube. Oh, tout ça, yo et Carlos, tout ça, une émission les lotés, tout ça, la émission partout, par-ci, par-là, où ils ont ma village. Dans ce bien au village, il y a des parcours, moutonniers, tout. Oh, il y a donc, tu peux sur ma image, ma village, yo monika en Italie d'Amé. N'engage à la Macamoise à la Chassa et en haut de salon, on a forme qui était moto bêta masolangue. On est Italie d'Amé. Il y a tout ça, il m'a photo à la village. Il y a une même mission à Katima village et pas de deux costumes. Donc disons Nzambé a biso bana ngiringi. Il y a une même mission à Nandenge. À Kata village ma ngiringi na Katia ya sapu quoi. Merci très gentil. Restez toujours branchés, connectés sur la 3W Congo Belgique TV. On est là donc Konistar Maving en tout cas. Nous allons essayer de décortiquer ensemble avec quatre tendanciers Carlos Caballo. Parlons de la musique congolaise, surtout source place Neuta, place Neban. On est là sans plus tarder. Restez toujours connectés avec Kiala Gibson marié, jeune marié. On est à bon côté. Tolika. Merci, on est là, comme je vous avais dit à mon introduction, donc un grand merci surtout à celui qu'on appelle les dodo costumes, Nzambe à Banangoto, Yangiri Ngoto. Ceux qui ont Nzambe, Moussoupe, Nzambe, Mobimi, en tout cas on est là. Nous allons toujours essayer de parler. Merci, Konistar, pour l'accueil, une fois encore dans le village Molokai. Village Ngoto. Village Ngoto. Merci. Parlons de la musique congolaise. Musique congolaise, les lots, Batebele, Bazalana histoire, ramassée par-ci par-là. Essayer un peu de décortiquer ensemble l'histoire de la musique congolaise. La musique congolaise est vraiment un historien. Il y a Makambo, surtout ambassadeur Yangiri Ngoto. Musique congolaise est bandée. Bon, Degona Carlos, question tuningai Adolphe Timba na Luanda linga question to. Adonis Katen Dieu et biwana ba vie na yo so na bango bien sur petit code ba bine ba solaka. Bon, disons parcours na biso ya musique congolais et bandi barumbu. Mais ko banda na barumbu ezala ki vraiment musique moko ya considération te parce que adolenga na wendo kolosoy bazala ki batumo bando beta musique ya pèlerinage. Ba beta musique ya pèlerinage ba kota na masuwa bazo yembela bato lokola kusiki mona kati ya masuwa ba otambola partout ba kisangani bazo kobeta musique moko bezalaki ya pèlerinage que ezalaki ya droit d'entrée. La musique de l'époque
oyo ya Duolinga na Wende Kolosoi po parce que bata visionnaire ya musique congolais ezalaki à Duolinga na Wende Kolosoi. Pèlerinage nde tout le monde a lelo papa moko na wenze azobetela ba mère tout ça na suka nango moi moke koti na sachet au marake. Donc oui, musique oyo ya Duolinga na Wende Kolosoi bando beta yango wana. Bazalaki ba fondateur ya musique. Bazalaki ba visionnaire. Ba visionnaire Ya musique ya RDC. Bango nde babetaka babandaki torobunga histoire te photo banda na bango parce que Duolinga batebele bayebi ete. Duolinga na Wende Kolosoi ba visionnaire ya musique ya RDC mobimba wana. Bango baki na vision. Tant que comme des années pour parce que des années 50 baiko bakisela biso toaki dans l'époque toaki na 4 communes zone Kin, Barumbu, Lingwala, Nakitambo. Toaki na 4 communes. Des années 50 ba mère na biso, ba famille, ba père, biso ba oti Saint-Jean Lingwala, baiko ya o ba bengi quartier lokwa to vandi a to bengi lokwa inde zingiri na Kasavubu, Mboka Sika. Ozola nangai? Ba bengi ngo ba Mboka Sika. Des années 1950, Franco Lombo Makiadi. Baekoya, na avenue Kasavubu numéro 4, pardon, na redifé moké, na commune à Kasavubu. Avenue Gemena, numéro 80, sur avenue à Sos. Vers les années combien 80? Non, 1950. 50, oui. Bah, outi sona bata na Bakongo. Aekoya wana, na Kasavubu, avenue Gemena numéro 80. Et que tombé, papa na Franco Lombo Makiadi, Joe Pene. Papa Boti Franco. Et comme en 1952, papa na ba Franco a osa nini aeko kufa. Ba papa leki ya Franco, ba eko bengana ba Franco. Na Gemena numéro 80, na commune ya Kasavubu. On Franco yemba nanti. Wana Franco abani na ma musique te. Franco ba eko zwa une maison louée, pas maman na bango, maman Mbonga. Wa Boti Franco. On a Kasavubu. Wana Kasavubu, ba eko zwa une maison louée na avenue Bosenge numéro 100. À Sosa, Birmanie. Franco, ba eko ya wana. Na tawana 1952, Grand Calais a outi Matadi. Otobengaka nino père musique moderne. Ouais, biso ya Zaire mobimba wana Congo titoza lelo oyo Grand Calais. Grand Calais a outi Matadi ayako va na sima église ya Saint-Pédis, c'est revenu Kingabwa Chaba à Sosa. Na sima deuxième porte ya église ya Saint-Pédis a face na ngwana ndako moto ki caché zala wana Grand Calais a komela wana. Et que tombé na 1951 to na jeto kende 53 Franco Lupango bano futela papa moko zalara na papa Bengo azalara na guitare wala mama Mbonga atekara mikate na wenzi ya Bayaka o Franco ema no benga quartier Far West ya wenza Bayaka. Et que tombé mama Mbonga soya koteka mikate Franco atikala na papa Bengo na kati ya pale. Papa Bengo Alexandre Franco ne bakataka guitare na kati ya parcelle wana avenue Bosenge numéro 100. Papa Bengo apukole Franco comme obukole guitare à Papa Bengo tellement zalaka munene Papa Bengo ndo benga guitare na yona libaku nguma libaku ya nguma ayeko zala na guitare wana ti abetaka bukolaka et que tomber Papa Bengo yako yebisa mama Mbonga ngala tozonga matadi na moi déjà moi na komi na soit fait déjà ya guitare ou soit beau pesanga quelque chose na ke ngana tigela Franco guitare. Pendant tout ce temps là wana Wende Kolosoi bazaka toujours pèlerinage na adole bazo banzombo banzombo ba fufu bazo kende batambola ki partout ba yeba nzela masuwa ba mboke belo wenda yeba ki po betaki musique ya pèlerinage ke ya orchestre était ozola nangai yeke tombe wana yeko manata Grand Calais ayeko sala nino yo ayeko sala orchestre na ye Africa nino Africa Jazz
Africa Jazz. Et au ça l'Africa Jazz, ben au ça la Dorten Nico, ben au ça la Vema Poco, ben au ça la VD Show. Donc les anciens et Africa Jazz, on a d'autres temps combat Talapekala, combat Batumsu et Okima. Vraiment nous bêta Maracas, nani V Zaidi, vraiment nous bêta Maracas na Afriza, il n'a pas Africa Jazz, ou un grand Kalasali Africa Jazz. Et qui est tombé des années 53. N'engé papé bengazongi matadi atiki guitare Franco mi go brikele akingo bricoler guitare na ngingiri wana na veni bosenge numéro 100 et que tombé Franco bandi ko maîtriser comme on maîtriser et que tombé loi passi azala ki siko net na maison na yemo bekaki na ba guitare électrique et comment ayeko solliciter Franco loi passer la producteur loi passer azala ki na ba instrument ba instrument ba guitare électrique na ndenge ke Franco déjà la nous déjà gratter a combien d'années touche moi moké mais ko vandi sama guitare électrique ayeko kende tout na veni le collègue toujours na ngirenge toujours na ngoto kenen na veni le collègue et pas ya loi passer toujours avenue le collègue numéro 100. Et qui est tombé, loi passé a signé contrat Rossignol de Brazzaville. Na vieux Moroboué, Bazarina Bagi Brazzaville, na entre V Daniel, son robot, son comboté Daniel. Baki Bango Troana, Baki a signé contrat 10 ans et pas ya Rossignol. Pas loi passé. Avenue le collègue, toujours dans la casa commune, Yangiringue. Avenue le collègue numéro 100. Il faut évoluer. Franco est revenu comme à des années 55. 1955. 1955. Franco a eu une idée. Rossignol, na loi passée qui est la orchestre. Vous avez Carlos. Il a eu une idée la orchestre. Il est tombé. Avant n'a pas Rossignol est là qui bon moi appelle ça Franco te medara contrat moi bien 10 ans verbal et qui est tombé bah que inspiration Franco a idée au lait to travaillera pas loi passer et il faut te look à moyen to monter orchestre pour toi déjà na talent tu comprends on a idée Franco fondateur il y a OK Jazz parmi les cofondateurs Daniel na Rossignol sont des Brazzaville. Mais Franco idée ou a joué le roi en tout ça la mouvement et ça y Franco au bas pouillé qui bat ça l'orchestre de la qui Rossignol na Daniel bah il pousser Brazzaville bah il pousser Franco qui passe ça là orchestre pour ça là bas ça là orchestre et que tombé que Franco bah écoute on a vu na biso mo bia muluba Franco zo luka combo orchestre pour evanda et basé na makambuya au Italie mouvement parmi les autres parce que les fondateurs sont cofondateur Rossignol na Daniel il est tombé des années 56 1956 bah il a une idée basala orchestre il est tombé que siège au banego répété pour basala mouvement et ça là na OK bar. OK, bar il y a Muluba Oscar Kachama. Oscar Kachama il a dit que la Muluba a ça que bar na comme OK bar. Tant ba Franco comme na kasa OK bar pour basalaka banda bazwa idée que banda marambo ya recruter ba musicien ba tout ça na kati ya OK bar. Oscar Kachama a ko yebisa bango et tant que besoin répéter déjà na kati ya OK bar. Boki ni tema boza na Silly Jazz boko misana ngo binongo OK Jazz mais oya zo kombo wana ezali Muluba oya pesa kombo wana Oscar Kachama comment on a OK Jazz ezali bar ezali OK bar OK bar daga tseke lokwa comme lokwa neti Oscar Kachama c'est Muluba après vient OK bar achango OK bar tango OK Jazz ekomi wana orchestre ekomi OK Jazz na kati ya OK bar. Donc toujours abrégé qui comme on a toujours Oscar Kachama OK Jazz OK Jazz il repère OK Jazz et ça nini il est OK
Franco Botami en 1938, avec Orekite, papa na Oule Longomba, Vicky Longomba. Premier chanteur, il y a OK Jazz. Mais Azagi en 1930, Franco Azagi en 1938. Parce que par idée, tu te souviens encore la première chanson peut-être OK Jazz et Salamina OK Bar, on a toujours un moto. Première chanson na bango peut-être, on a toujours peut-être aux environs d'un quartier, il y a qui montent là. Vous vous souvenez de la chanson? Non, le problème c'est quoi? Et tant que bango baegoya na kati ya OK Jazz. Tant baegoya na kati ya OK Jazz, ba bandis okoya. Premier chanteur aye Grand Calais, toi na point chanter Calais. Pardon, Grand Calais avec déjà dans l'orchestre na EP déjà. Vicky Longomba. De Mujos na Vekwami. Vous comprenez? Banda déjà ba ni na bongo ba na banzembo na bongo banoye ma déjà banzembo en français. Camarade ça va? Bazana ba chana bango moko be o ba beta wana ezalaki banzembo moko trop Vicky Longomba. Ezalaki critique ya Vicky mais Franco Kolo orchestre trop foncé, trop et bataki vraiment na ba qualité moko vraiment boy o bango ba kumbelaki ba premier lot o ba kumbelaki OK Jazz. Babani okumbela OK Jazz fier ya Vicky Longomba na Franco et ba nego marché en plus avec premier chanteur ya OK Jazz madalaki l'aîné ya Franco parce que avec déjà ma moi en 1930 par rapport à Franco bazo évolué et comme on a temps comme des années 59 poto kende table ronde et comme Franco na Vicky Longomba guerre koti ya polémique ya conflit yo était chanteur na ngai mo ke table ronde exact Vicky Longomba pas tali pe de Franco ta petit na ngai ko sela nga pe loite il faut que table ronde baké table ronde on attend na Kinshasa orchestre izaka moko OK Jazz OK Jazz ezali on a pe taboulé na sali orchestre azo beta musique et pas ya Grand Calais. On en a RDC, il y avait des orchestres. Grand Calais. Na OK Jazz. OK. Donc qu'est-ce que ça évolué nata. Et que tombé dans ba côté tour de Babel Grand Calais. Et pardon, grand maître Lombo Makiadi na Vicky Longomba. Courant et sanine et les kasouté. Et comme il y a changement à Tawana, il y a coupé ça méchant. Vicky Longomba ça nini. Avec otika OK Jazz. Aérotika Lombo Makiadi, on a toute table ronde, des années 60, Franco a des poteaux, na nengine. Mais Vicky Longomba na 59 bakine na compte ya table ronde, série wana, mutasala commission pe sa monto le kana table ronde c'est Papa Diangenda. Diangenda Kimangisa. Papa Diangenda Kimangisa. Yene mtafina saka quelque chose poteau le kana makambu ya table ronde. D'ailleurs on est disons bon à Kintwadi. Matawa. Tu as de mes côtés la musique congolaise. Et quand tu parce que était tozala qui na ba commission commission o ya sala ga bimisa ki mbongo na ye po ye ba ekete na rosa na revenir no ngapo mais to le kana makambo ezo senga mbongo ezate ya bimisa ga quelque chose na ye atawana donc ba kozonga pas 60 to yozo indépendance Franco auti poto aegoya guerre na ye na Vicky Longomba e bandi la wana ba makambo kili bon mes ententes e go sala wana bave Mujos baza na bave Kwami baza na Franco baboy na mola na Vicky Longomba babola na wa c'est vraiment hollandais te parce que kolo que c'est kolo idée c'est Franco wana baza na ba Rossignol bangonyo surtout baza na kata na Daniel na ba Brazzaville bana kata orchestre baza ko évoluer tangi ko tomber na tana ba évoluer na kata mouvement des années 60 Franco tipo to aye et ko tomber ti te yo na 61 na 61 wana siko Simaro Lutumba avec regagner OK Jazz. Merci, dames et messieurs. Soufflons un peu avec cette belle musique. Merci surtout à Gibson Kial. En tout cas, nous allons revenir toujours sur notre plateau. On est là avec Onistar. Un grand merci à Isé qui s'est mis à Paris, First Class. Donc, na moni bongo Soumale Kakisakou, la reine de l'Italie. Merci à Mika Kisakou na Lyon. Un grand merci à Kadi Kadima, Motema Yanana Meta, Bébé Gift, na Sanité, FMI Vincent Gomez, Pichukala, Mokase, Motema ya Claudia Longo.
Eri Le Boutin, Zanote Nina, mon amour ya mandana. Donc merci surtout à Timothée Phénomène. Merci. Abi coup d'œil, il y a Nenge à Lyon, Tobo Sanité. Donc merci à Timothée Phénomène, Nakati à Lyon en tout cas. Vedi les silencieux, lui et Sima, ma mère Nick, on est là à la régie Toleka. Simaro avec rejoindre OK Jazz en 1961 après indépendance. Tu vois Wendo, toujours pèlerinage. Toujours pèlerinage. Et que tombé Simaro avec OK Jazz en 1961 après indépendance. Tant que Simaro avec OK Jazz en 61, gametre avec Olobake, il faut total la qualité au Nini Simaro à Enang. À son premier chant à Emo Batiana Kati à OK Jazz. Il faut battre le spectateur, non battre l'internet, battre les sons à parler, comprendre un peu l'histoire, on est toujours bêta. Simaro à OK Jazz étant que chanteur, toi guitariste. Guitariste c'est ma composara. À composara comme Marabanzem. Voilà c'est rien dans nos poètes. Franco Royo c'est de tali au beti bien mais toi Mbappé on y zakati na avec c'était gars mettre ngapé na kumaraba banzem avec ça titre na moka liboso o ya tsana kati ya OK Jazz titre chango dans la qui Cara ce que na royo mbongo moke Carlos po bisi pe voix pe salaka et qui nzembo chéri zozo ngana kei na tindeli yo mokanda mwasi na ngai yo banzaka ngai ya mino mibale euro nga nakei nga na nani natile talaka ndenge montalaka 61 merci quand même ye mopa tazali ayebi ke cha oyo nayembi premier cha na ye oyo akomangi na kati ya OK Jazz premier signature ya Simaro yango babandi koévoluer. Est-ce que chanson on peut na OK Jazz moi rage ezalaki na Kinshasa moi Wagner tout le monde a alléluia. Et ça là qui peut succès Cara. Ça là qui maman na succès titre chant Cara. Aimbara chéri zozo do mara bebele bele on dit mon pe cartonaki et fait ça qui peut place azo mangwende na kati OK Jazz. Et on a ce que Vicky Longomba azaka na part na. On a Vicky Longomba ezali toujours ado salango en cheval. A Rosa la musique na en solo moko ba otala ka OK Jazz linda kuna ngai moko azongi. Mama kende ozongi banda kala. Banda depuis kala. To kende wana comme na temps Grand Calais au monde si la musique auto robeta oyo Grand Calais ko la recherche na Cuba. En 61 Grand Calais qui Cuba mboka ba Kibé. Avec la biso style qui a chanté 4 micros leader na Mopanzi. On peut bien dire que Grand Calais qui était père de la musique moderne congolais. À moderniser la musique congolaise. Grand Calais. Avec 4 micros, il y a mon Mopanzi. Orchestre, et commis orchestre, c'est Grand Calais. Et avant, on a zandini, on a demandé un emplacement. Donc, besoin de la bino ka pona ko sepelisa. Besoin de la ndenge ya zunguluke. Vous comprenez? Besoin de la bino na zunguluke, mais siko moteur oya qui na 4 micros, leader Mopanzi, c'est Grand Calais. Et on a mon autobet à surtout na kini soko couché avant Carlos. Dès qu'il veut ma soko za veut na bateau, bata miro préparé qui était comme on aimé bungi. Le Grand Calais, ça fait déjà 35 ans. Dans sa mabela koufi des années 83. Mutabetaka kombo na ye même. Pese ya na kunda na Gombe place azali wana muta atala rata Grand Calais. Abeta rata li solo na ye azala raté. Yango mona rezala mo pasi tango za déjà na ki leadership mondo tambola. Préparera batu moko be o ba osala suivi na otina kunda. Et ça leur bien. Pour de génération en génération. Les lots mona ke muta robeta c'était na kombo ya Grand Calais lelo azate. Parce qu'il vient qui très tôt. Mais très tôt, on a lobby. Ah, Franco Koufi 89, Grand Calais 83. Mais, combat Franco Zorobeta, parce que les piliers, ouais, Franco toujours bazan en vie, bazan en Fox, il y a un mini combat Franco Moebunga, exact. Après Cuba, aïe, wana, aïe, Rosala Makambo, il y a orchestre, Makambo te vandi.
et comme que tant que tu as poto beta OK Jazz na Africa Jazz na Africa Jazz il est tombé na tawana pe Dr Nico Kassanda Jano Bombenga les autres wana taboulé comme qui baki de table ronde quand calé oebise oza mona moké s'il sana makambuya ya classe ça Rocher abisi Rocher s'il sana makambu ya classe ya moni na table ronde on a pe na côté ya Africa Jazz taboulé epé akenda table ronde na tanga ko zonga des années 63 taboulé na nyoyo na Vicky Longo na pardon na Benabiso Bandal na ya Vos Africa nani Jano Bombenga bakimi na poto na 1963 ya kema poto akimi bake poto na orchestre table ronde te wanto longo na mamba table ronde to zongi ndepe poto sala ngo en cheval so to beti OK Jazz to zonga na OK taboulé na 63 yena Jano Bombenga basali nini bakimi na poto kokima bakimi na poto taboulé asali Africa Jazz place bandela on na poto po bakima 1963 bangondo bakoti kokima na poto taboulé na Jano Bombenga bato banda kokima na musique était leader ya mebi na poto bokimi bato bakoti yango ezali taboulé les gens ont vague te maison mère ouais ça makamba sikato bato bazosala eloka sikeza te na musique na biso et va faire on mikimi na va déjà bakimi na poto Jano Bombenga sali Vox Africa taboulé asali Africa Jazz nini Afriza asali Africa Fiesta non on est asali Afriza nana asali Vox Africa foi comme Africa Fiesta et après bakimi na poto na 63 zona nangai kokima bakimi na poto bango nento bakoti eloko ngo wana kokima na poto lelo bango bakoti tuzo mona kete musique na biso izo ko évoluer izo kotambola yango na biso kete na kati ya ngiringi base ya musique na biso e banda na kati ya commune na biso ya ngiringi. Mais est-ce que première commune na Kinshasa mine na oka on est ba sipso da répondre de Kitambo Kitambo na yebi bongo menga na zo ta série wana okende bakota isoki wana série na tala vena ngai defenganti na mona ka wendo kolosoy po parce que Carlos ngada na CV mo da très capitaine no mona ngabo na solo na Franco 6 fois na solo na papa Diangenda ko lesa ba pigeon na ko solo c'est trop dit ko lesa ba pigeon papa Diangenda série on va na yangambi à Sosa Birmanie des années 83. La seule mère n'a qu'à où tiki ngana lupanga papa Diangenda. Yobo ke la rabat pigeon e ba loso, kobo ke la rabat masango papa Diangenda wana. Na zo atteint kosola na ye, na za atteint kosola na Franco. Ya kosola na Franco, nièce na ngai Anne Marie. Azalaki mwasi ya Vicky Longomba. Anne Marie. Azalaki mwasi ya Vicky Longomba. Zola ndangai? Yango siko akana like nièce na ngai mwasa Vicky Longomba donc na tantu ona kosolola na lombo makiati po mwasa Vicky Longomba be ngai noko zona ngai do tozana ba parcours oyo place na lobaka lisu na betaka sete ke na kutana na wenge na matanga Vicky Longomba Franco zo ba boye bisa ba petsa wenge po Franco adaki ma compliqué ma compliqué ma tellement bête boye bisa petsa wenge ba bete la père na bondul. Voilà si avenue Victoire 87 et Bemba Vicky Longomba Wenge zo beta wana. Yona ibsa orchestre Wenge il faut to respecter rango. Pour exemple ba médecin monsieur au moment ba Wenge zo et pesa bango ba respecter na ba valeur. Mais Wenge ezalaki na ba valeur na ngotala ga lombo makiadi. Ayebi Wenge na mutuna. De Wenge za orchestre au Carlos to da fier nango. Pour lelo to rolo ba Carlos. Na yebi age na ote me yo kengeli Wenge na liso suka. Oyokuta na ngona séparation. Souci na biso za ndengeni to beta c'était à Wenge beaucoup na ba concert ensemble pour le loto beta o Blaise akufite oya akufite Blaise nani Adolphe akufite makaba akufite ba Didier bakufite na ba les autres oyo ba wane ko kamba wana les autres tu peux faire quand les autres wana on a le bara déjà oyo faire
azala na maison mère azala na wenge ensemble sont des travailleurs ya bakolo orchestre wenge zalaki orchestre bato ezalaki te na koti wenge kaka boye ndenge ezalaki. Merci. Par là Taboulé Akimi na Jano Bomenga na Paris après suite nango Afrique et Salami Vos Africa et Salami pour bango bazal roi nek bakitani ya Grand Calais bazal bana ya Grand Calais Franco azavement place o ya wuteli Pape Bengo loi passi sur avenue Bosenge na avenue le Colling on est allé ba père ya musique ya Franco Pape Bengo na loi passi o basali ke Franco azani le bon père ya loya nanyo ya Taboulé po bato comme ça rivalité ya Franco na Taboulé lokola neti babanda musique nzela mo nzoni babanda musique nzela morote na âge Grand Calais azalaki mokolo ya Franco mais na temps des années 50 Tito Matawana baza bato ba mekoli orchestre parmi banzela moko des années 50 à 63 papa na biso wende Kolosoi ala toujours na pèlerinage bango bazo boulega to 13 ans na tout bato ki ne ba table ronde ya zaka na nzombo bango bazo beta musique moko be fallait que bazala ba père ya musique ma solo ba dama père ya musique ya solo bango ba beta musique pona libumu ba beta musique te ke po bazaki ba visionnaire moko ke to ba kite o musato sala o za revenir na biso bango ba na calcul wana te omelo ke bomala lelo vewendo to ba vewendo te okutana bango na suka pe to kengeli ba vewendo te okuta bango ke revenir exact pour nini kete banoza musique passe temps nzo ni fallait bazonga ke kopa vie na nga yango to beta na duolinga yango mais batika ba prince na ba zo point batika ba prince na bango te comme kete ba vie ba komaki négligence na bango euti pour nini musique ba wendo bango ba beti revenir ça nini ezalaki te bango ba salaki libumu olia ya comme tant de na wendo de fait okuta na wendo na position bete okuta na wendo na position de faiblesse ado lenga ça que na lilite yango monaki déjà que te atandele yango mona mi ba mise belé ko fiole mna osala avocat na ya fayanino ya miko ado lenga lo barata boy po ado lenga bato batikaki ba malako oye na nzembo ya mokili échanger o botundelanga ado lenga wana zaiko venanga yogo batebele pe babosa na pe yogo bazasu na calcul avec yogo te parce que na kini soko kufi ba soko za na batuti o ba robeta sete na komona te ba gema obungi ya yogo ayemba vokano ado lenga lobaka atandele mokilo eko baluka ado lenga sa lobaka déjà basana ba prince o bango batikara déjà na makambo ba ado lenga na ba wendo to ko négliger bango te. Est-ce que il y a déjà archives peut-être que les lots na reconsulter peut-être même à temps net to na ba librairie de tout le monde na Kinshasa archives eza historique o ya ba dou to na ba poète monsieur minene ya Congo to ki ne consulter eza bon na roye baté na ko condamner bango te eza moi passe que muto za na bibliothèque moko boye a organiser ba makambo yango ngeke biso si ba fortune eza to robeta ba histoire ya moko na moko plus tard parce que omoni musique ya Congo eza lokola marque o eza lelo ke to robanga ba paya lelo mais biso si to bundara déjà avant des fois na biso na regretaka président Mobutu atikela biso vaccin moko boye ya Lolendo oui Lolendo te so ngilo Lolendo e Carlos combien de temps bengi ngai ke otokutana na à tout moment vena na pota to sa une émission tout ça boye na ya vers yo pour nani pour na moto ya komiki di Lolendo dans na tina te zo repone ngambo ya mokili to ndima otonyata o ezara mabele repone vie eza pamba so yebi onga ke lobby na ozana ngate o sali sabaninga mais so do bulega ke na mokili to libela mo sa sabaninga et ça te da vie c'est comme ça. Par là, parlons de la technologie musicale, il y a tant on a jadis dans les lots, et puis dans tant on a. Est-ce que la musique congolaise a une top marquante peut-être sur le plan international, la musique tout bazagi dans tant. Et voilà makasi pourquoi les lots exemple typique. Ba Franco bazagi ba visionnaire. Na ndengeni. Azoza les gens bongo, aza les gens une des trois chez Mama Kulutu. Les lots place ndeko na biso faire. A répéter. Mais calculer sur que la musique a les na mbongo te daki na top ité mais une des trois ba musicien boni ba répéter chez Franco mais au bazal lelo na Fox au vendre bende ko na biso ndé faire répéter pas Franco
et nous la que Franco d'agi forte on pas ni maman na makamoto lobby pour siège à faire et arracher Franco l'homme makiati voyez ba ekité ndako na nga ola leza siège na nga ya musique il faut ezala po ya ngone de côté la nga moké mais tant adagi na vision OK jazz lelo ekota tour de Babel ba diviser kota makambe belé comme mongo zo bundana pona komba papa ne sani e bungate jongo mona lelo so talibe faire le to lo balelo génération na bongo batape na top mais so lelo a répéter pas Franco lingo lo bani ça il était pas de belé va répéter ma pas on battu ça va faire te na façon to lo belo po bisinga yo pisinga exemple mi balé o yo rozala nga pe na idée te tengana na idée yo na bi ko mieux placé na ko za na idée parce que moto mosusu avant na rapa na yemo sala stage na lupango na yemo vanda la génération elle est honnête na kini le so vandi que tout le monde les gars na TV mais so vando tala que tena na betaki wapi na zala ki bo siège ne peut sa vanda le tout ba siège ko na moto na somba siège mo na linga te so na to répéter badu bazala. Merci, un grand merci Konistar, merci à mon vieux de tous les temps, donc Guigui d'Acosta, merci na Paris, un grand merci à Timothée Phénomène, coup d'œil à Rataraté, un grand merci surtout à Vedi les silencieux, Nabosani Souté, lui et Simon, donc mon thème ma mère Nick, donc ça fait du bien, un grand merci à Dodo Costume, donc Nzambé à Banangoto, merci à Capital Lucia, la Lola, Boss, Maître John, toujours dans Nengue à Suisse, un grand merci à mère Micheline, Misha, merci à toi maman, donc Madova, mon thème à Zaki, tout un grand merci à Junior Soyo, papa Sona Soyen, Kadi Kadima, Yanana Meta, merci à Isaki Semina, la patronne, la reine de l'Italie, oui bien Ningazala, donc Maleka Kisaku, Mika Kisaku, na Lyon, un grand merci à Pichukala, merci surtout à Claudia Longola, maman, Eril Boutin, Zanot, on a ma bébé, Konistar Mavinga, Lelo, pour le Bélarum, les Béli, nous avons combien de sorties à vous, mon ami? Biso te betaka, sil, o te betaka, o te benga, oya biso, o te benga rumbo demba, oya biso, te betaka rumbo demba, mais tu vas na rappeler tout le barakete, sil, o te betaka neti ya rumba, oyo, et ça le rôle là, te tricher à tricher. Mais au demba, comme on le dit, surtout on a eu qui pena bakube bango au demba pe, ils ont ndenge to betaka penati. Quand tu betaka te parce que biso ba congolais, tozana maele na biso morobo. Ndela oye la biso loko morobo pa sali boy, akosala galette, mais biso tozana machine autre sala ya mbodi. O mundela rosala électrique, biso pe to yebi autre sala parce que congolais za muta créateur. Akeko zo au demba asangisi na maele oya yemoko. Parce que rumbe da bakibe. Mais toza siko to sangisa kibomoto na biso na ba kibeto sangisa yango epesi mbala moko ni rumba congolais. Et rumba congolais on a est-ce que par rapport ya bisangisa sangisa au biso to sala lelo est-ce que e bebisi pe bombisi? Le problème c'est quoi? Et le revenu ce soit dans la revenir et dans le message pour parce que toza na batu otoro lo balelo ce qui na ngine ti gameta l'homme. Alors on dit mo bien flora Flora au kosinga numéro ya zone po vandaka darazo linga mwasi na cha asali et puis facilité pe batu ba idéologie teneti ba kia la babala na facilité ba y comprendre ne ya linga mu vie c'est comme ça eza makambo oyo bango déjà si ba yembi trop ba raisonner trop siko na temps o biso to ça o to sala ka ba sala ka ba to compléter na o batu déjà si ba sala nini ba sala ki. Je reprends. Barobé bisate pour des si bahembagi déjà. Les lots sont venus l'hôtel le ministère génération le. Azoé manje moment ma joué refrain moroboé ou soit a joué guitare morobi à Lutumba, bien a joué à Grand Calais, bien et a joué à ayeko zoya ninyo. Ayeko zoya ya nani. Et puis ezala bongo bango batanga ba recherche bozo kaka place au musique et na succès. Fallait bien évoluer na idée na bino beaucoup kade pour parce que bozo ozonga toujours na kati ya rumba tant que bozo na kati ya rumba c'est salamati rumba c'est beta maki rumba ba grand calais ba kufa ba tika rumba parce que bino moyen bo sala eloko moko o ya sika verbe bango musique ba sala ki pour ça ngoti pourquoi ba ko sala ngoti pourquoi tozana temps monotoni biso nyeso tout to komisa ka mwasi moto pesa des fois mobile azate moto pesa des fois ya mona moi ça zate de Franco desi basalaki Franco ngolo baiki te tabulay et Lutumba zana kata OK déjà pour parce que bino beaucoup misara bana basi beaucoup tana na Rochero
Oui, musique on est allé. Rochero na lutumba ba dona kumisa ba. Bata bata kumisa rabasi. Soirée à souka tozalaki biso mibale loboko na kingo chéri yokolelanga mama e. Ngape lokola yo susi elenzoto. Napesaki yo lopete otiela mosapi. Omona gete ozokolela toujours bolingo. Parce que tant yo ya lelo. Yo ozomona ke mutu il faut baza na vision. Baza na recherche ya musique pour basa basani basa positionner. Tant ozomona rumba tozo compléter na bateau desi basalaki déjà. Merci Konistar, un grand merci surtout à télé internet en tout cas il y a continuité zali émission dernière question dans les zali er ya kana ba fête ya ba congolais tous la communauté congolais tous la na kati Angola mais ba fête belé ba congolais to kendara souvent au ka nzembo ya sona bosanité a wi le longomba betaka momo keli susu na golo ba ba vient na biso kala soit ya Koffi Olomide ya loi et ça la rondeni là yo étant que historien état que tozalaki na ta a tozo au moins effort notre tosala na Congo to kumisa ngana va danger mais ceux de la mboka bapaya dans l'époque so na awa oui ça va disque belé mais otala be na ta solo la bien tombe to awa solo la bien ezobeta générique. Nous avons pas une musique na biso ya rumba auto lingara to tela ngo makelele et ça en place c'était générique ya solo la bi. Mais on va na awa Koffi Chamukwale. Ya lelote. Chamukwale ça ni zo beta na générique na droit de veto. Donc zo la kisaka effort o wana salaki wana ekotaki bat na mitema o zo sala lelo muto beta ngo beta ngo car oh effort tout Koffi à sala. C'est ça les voilà pour na Zaïre. Tenons le bibé fort nyoto sala on to le bana communauté d'étrangers ils ont commenté bah tu as le droit de veto dans les lotés 98 entre 97 et 98 bah on a na Chamukwale j'ai quoi loi ouera badota la ouera na solo la bi je comprends fali batala na générique na droit chemin o esala e awa na kata mboka o po ba reconnaître fali mais on a ngo sudu na banze o musuzo ba otala me ba yoko tala suna eloka bimisi lobi suso eloko awilo ngomba lelo ba musique tout ça rumba mais awilo ngomba azaki lo wana di chef na kata mboko ba Caroline na yo wana ezana wana message te kalepe et surtout na musique na époque to beta musique ne do twana époque où on a Pepe Kelege a disque à Roger Mila. Roger Mila, ben, si la nabette na vitesse, est-ce que la communauté angolaise a si la musique est allumée? Merci fidèle internaute, on est là, de bonnes choses ne durent pas, on est là, donc il y a la continuité avec Konistar Maving en tout cas. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à nos partenaires, donc Nabo Sanité, du guide à coach à Paris, mon vie à tous les temps. Merci à Mado Madova, donc Mado Madova, les coachs. Bongo et à Ojaïna, on a bon séjour en Chine, mon thème à Jackie Tumba. Un grand merci à Junior Soye Papa Soin à Soin, donc mon cassin, Nabo Sanité Kadi Kadima, il y en a Meta, bébé gift. Un grand merci à Pichuka la mokassin, Nenge Angola, na Moniwana, Claudia Longa. Donc sans plus tarder, Naibiki, Bateau Basalaraki, Konistar Azala, toujours en forme, toujours. Na bateau va contribuer même na archive en tout cas malgré bazaté et les lots pour la sagesse pour la bénéfice on a les richesse pour la biso en tout cas me remerciement la bango ça la soudien ceux qui Nathalie vraiment na un affaire à deux fitimba na Luanda ado ça la coupe en cheval lo baza na Luanda lo baza na Njazi donc à deux fitimba na Luanda pèse aux ali Nzambe na lola vraiment apambola yo aye ba otambusa makambo na yo wana donc ceux qui Nathalie na Paris Guigui Dakocha wana misa na ngave ma ya théâtre atongo Idrisha Dakocha Roger Dakocha wana famille ba Guigui Dakocha bango to wana soki Nathalie papi mamale na yako tala Dudu Ayoka Cédric Pezo na yako tala Kevin Pululu Ariko Akunji 2-0 Nisha Montana Gelo Temo wana vema batonga na zana bango bien da so Nathalie na kin sagesse oyo lobi na ngawana Jamul Kanza oh Buit Bob Dena papa na Parisi Fafa de Molo petit na ngai Landry na nenge bozalaka boko chaka makambu nenge zala tout ça Timothée Phénomène na kati ya Lyon coup de raté so coup de raté donc c'est que makambu wana tout eza passe so ki Nathalie vraiment les choses na kati ya famille oyo ngai Brader Mavinga mobali ya Marlène 5 étoiles maman na Bradley yo yebika neto so la kinayo Xil Mavinga
Melki Mavinga so natali so petit na ngai na kati ya nini ya Bundesi Junior Panda Jivens Panda na ndeka na zana bino bien bino mo boyimini to kozala natali so bonama bien la premier ministre Alemba na hebi ki kenda batetika la batu pasi ya Jani eza toujours na motema to otaki mabele to rozonga mabele pona biso liwa to mona ngeda naturel to kanisa de gauche à droite té écriture à kolo to changer ngoti donc to pesa na sona boka ala donc paix à son âme Jani. Merci, on est là, donc un grand merci à Montréal de tous les temps. Gibson Okial a marié, 15 ans d'expérience, on est là donc derrière la caméra. Un grand merci à Gelor Mandana Full Boss. Merci surtout à celui qu'on appelle de tous les temps, Dodo Costume et donc Nzambe Abanangoto. Un grand merci, on est là, donc tout est bien qui finit bien, nous sommes là, arrivé presque à la fin de notre émission. Retrouvons-nous prochainement, toujours sur la www.congo-suisse-tv.com. On est là donc Gibson Okial, ma papa.